Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà balambi ya infoseuse bandeko na ngai batata bamama baleki bamaster bavie mbote na bino esika bozali mwana bino 16 mm tonton Mwinga l'homme toujours sérieux napesi bino lisusu mbote mpo nayokaka esengo so naza liboso ya mikro nayebike naosola na bandeko na ngai tosola na biso mambo oyo eyeleka na mboka na biso mpe mambo ezalaka na mboka na biso bandeko lelo émission ezala spécial nayambi type moko animateur moko namona ye tellement kala basango etambolaka na mboka oyo akenda wapi akoma kosala nini tozoyeba ye lisusu te soki aza wapi lelo nzambe apermettre ke namonana na ye yango na invitaki na plateau na biso tomeka nano kosolola aza type moko aza na batala na ye mais jusque là tokocomprendre te qu'est-ce qui ne va pas mosala ezokende liboso te mpo na nini yango biso tolukaka bato baomonana lisusu te baomonana te mpo na nini so toza ensemble na cameraman na ngai akopesa ngai position ya invité na biso ex cameraman na biso Jérémy invité so Jérémy wamba soki Jérémy mais merci quand même ndenge ofungoli biso mpo bandeko na ngai bamona nayambi nani nayambi Dipirone Sowanzila ye azali wana yabelaki animateur ya Fils Nassé kote mosusu animateur ya Générose après nayoki akomi animateur ya Tomba de Plique. Bonjour Nani Dipirone. Bonjour mon vieux, 16 mm 16 mm Tonton Mwinga et tout la continue à vitesse Tonton Mwinga 16 mm. Bonjour à téléspectateurs tout au dans la émission vraiment donc animateur de Dipirone Sowanzila 712 des rois des Mogashi. Le 712 0 pour la commune en 712 pénal donc 712 quoi. Voilà. Dipirone au Kenya. Ouais, merci Tom Saranza maintenant, merci parce que nous t'avons battu la rabisso, nous t'avons fait un souffle de vie. Alors, ceux qui sont au moins en contenu, ma caméra est moins trop, ma famille, ma famille, belé, ou bien tout le monde la télévision, tout ça, il fait la repos, pour nous voyez, néni, tant de choses, bima sous, tu vas néni, n'a pas taqué sous masse, tu vas fanatique, ou bien la bonne musique, et un bon rabisso Congo. Voilà. C'est l'information que nous avons, babisi biso li obelanga liboma donc c'est la kisi obelanga liboma ndesali ke obatemi na parler pendant au moins 2 ans. 2 ans obatemi na parler après OK pas générose kuna to ebite nini komelaki bino et lelo okomi pas de plique mais là on obete na biso li solo aussi magi kisi ndenge kisi compliqué kiyo ezali ndenge bon makambo ngapi na ukake mwa batu msuka bayo na ngiko kufana nzela mai badoso ko la chapeau pour batu pe voilà donc il va d'abord na ukake mwa susu okeno kufana nzela mai ndio simba kisi chola mai bani babilo mwa ninyi wana donc makambo yoso tato sala mo za zameli mtaiba na bolam na mabi zameli mtaiba so kisi izanga kati na nzambe nanga mais ezalaki bamakambo moko oyela ngai emisingaki nazala mpe ya repos donc nazalaki mpe maladi makasi
yango esengai ke munganga apesa yo nga temps ke fovanda nano obika mpo mosala ekokima te okuta mosala oyo fovanda ozwa na médicament ekota na nzoto après nde oyeba kodémarre bamakambo na yo yango nazwaki mpe temps ya korespecte munganga ndenge alobaki kisi te moto akisi pena ozala soin liboma soin bakozala pena boeganga omatina oluka yo antuka okolimbisaka me nazali na posala alakisa bato botala kisi ndenge memi motu botala ndenge ndeko na biso abeli liboma apena nga naluka baimage oyo bamoni na concert pena ozobwaka me namoni apparemment oza na yo normal makambo tout normal mais kana lisolo wana kisi ebimeli ndenge nini biso toza bamisien tobetaka musique na baparcours toleki na bokrese ebelebele donc toyebi mpe kisi ezalaka bayebi kisi mpe ezalaka posala mpe basiksi lelo nsima makambo bato mosusu mpe basimbaka baoyo ya bango bongo mpe na mipesa kombo ya kisi liberon so liberon eza ya pharmacie yango mpenza ya pharmacie okenda na pharmacie osomano liberon bakoza na fievre bakotobola liberon donc eza bacirconstance makambo ya vi ndenge eyaka nabelaki na mutu aza mutu nabelaki esengaki nazwa repo naye na problème ya bapomo nakokoloba yango docteur esangi te oyo yembaka ogangaka makambo wana esengaka su te ke oganga to fozala médicament ekota na nzoto après nde okodémarre makambo na yo na respectaki badroit ya monganga menace mpo nazongi na télé nazongi na makambo nyonso en marche de retour sur scène nabi tout l'animateur na minute oyo bazaka na problème mpo na si nazongi déjà bon na minute tokoloba obeta na mouvement nini ozoevre wapi pour le moment nazo travailler na déplique pomba niance lobi ko tozalaki na nzela mai kuna na mimosa tobetaki concert lobi na mimosa tobetaki samedi oyo vendredi plutôt tozobeta mpe awa na nsima maison communale na biso awa na kalama tozala déjà wana nazo évolue na pomba niance mais après pomba niance eza makambo mosusu ya bien eza na kati wana oyo nazoka koprépare mpo bana kimba bayeba donc oza na déplique pomba nde nazoloba boye naza na ye napesi mpe mbote cgela okangi papa na brayam nazomona bino epuis pascal kanzele wana mpena bato baza sincere ya pomba niance mais oyo obetela biso parcours na yo ute wapi ti okomana na ta déplique pomba mpo tocomprendre vraiment parcours mpenza nazo tobandi otandango eza mpena molai merci na nafe nanga arika mboma de grand coco arika mboma ye nde moto afungolelanga nzela ebisanga ebale yango oyo yeba koloba mbisi après arika mboma na bosana fe nanga cdn play après cdn play nazonga yeba na critira après wana nayokutana na motu moko ahmed jan azawayeba mpe niye mobao après wana mpe naleka mpe mokie na quartier ye azala moto ya baeste kuna ye misien moko patron ye moko misien moko ndemo ya bakota baeste ya mechan napesi mpe mbote soko kolonda ngai nabeta mpe mwa tournoi quartier la te ya mwa 2 mois après quartier la te wana génération banaye bon génération ata babrigade balungwe babrigade balungwe babrigade balungwe bazwaki balongo baminaire oyo baminaire naumelaki mpena tini ezalaki parmi bango bazalaki na kati ya quartier la te après naye kutana na fils la se tosali mwa parcours na biso garçon capable napesi mpe mbote bisika azali après fils la se naye kotravaille na vena générose grand garçon topeti mpe badis générose aza apoto duya alaka ndenge na poto générose sozoyokawa mouvement na yo toyebaka sasi nango te ezalaka na poto ezalaka na poto soit azonga ne maison mais balosimba nango no bon wana eza ye moko moto adeside mamona ye anamona mpe générose asala nzembo boye mpe ezobeta nzembo boye balbum oui tosala album na générose eza normal tobeta bagénérique zela mpe mono betela wapi bon kobeta promotion ntango mosusu ezalaka moki mais banzembo na bationgo mpe eza na baclip eza evanda na générose ezali bagénérique mosusu tobwaka ya makasi oyo so igoga na biso kama aza bandeko bolugela ma générose
Aza bon chanteur. Mais problème on dirait l'idée venant il pas na yesimba te. Wana ils ont dépendre na yemo ko Tu continues là par rapport à niveau de ça qui tout ça nous ça là tout liquide les gens donc on peut trouver étape moko rendre biso pe service à bien pour le moment il y a on dit après générose na il pas depuis qui pomba nias tu pas générose vous savez la générique oui tout ça a 3 génériques il va aller bima mon côté là studio oui na boka boto wa ba kriolo ya ya ba miko sotonga na kine genyo baluti oyo ba miko sotonga na Congo ele kimolai na voisin moye to monana te soki na zwilika mama oye je me belela yo ya miki matongo soki olingi omona voisin alimatinanga kolanda mokendanga te ya zoto mike bokono te naza na pe mashamo toto mwinga donki babiloko na mota tino ezapela bachombo awa sokinalakisa po olima pepe après deuxième générique il y avait hey ekiyangona de maya você va kumi chandula de maya você va bebe kasasa chandula wo matembela wo subo wo ale chandula wo mama donc il est allé à shawarma na biso na ninga kisasa awa siko shawarma ya ninga Rwanda ya mwana ni chandula so chandula tulia wo bila chandula watoto mkana tongo nini na sisi chandula na tongo to ole pe bude usumilipa uchena nini association ninge pe na mura tongo bala mukaka asombi pe chandula babilo na baba chaka na kati wana de maya de tongo você va kumi chandula wo matembela wo wana maravilla ngoma na Rwanda na Patou Gigal de la table de papa na via voilà bon ba hivi mambo Patou Gigal na retrouvé koma côté kuna bi voilà yemo wa yebi Patou Gigal vraiment monté na PCO les table masala ya kala na PCO pena monté si vous allez généreuse bamoni na belo généreuse tellement la regrettera trop pour naye généreuse solola pena solola dibion na minute oyo de pomba kotosala namona générique mozo tambola na kombo wana bolozi obonga bolozi te na bolozi na bwaki te po nazalaki wana nazalaki bena maladi ye moko po mele mpe yebiki ataka na wana azalaki maladi yango na kati ya makambo azalaki te motango nazongi siko nazongi avec Fox nde naye bolo naye mabe ya kosakana te abiti soki na bolozi siko lingo tiakri na bolozi tosaki ya générique ezalaki wana na bolozi wana sokri na ye na tyawanyeaa maribambe tala bango bakobamba pombani ya selimier afrika o tala bango bakobamba bamba naye kita naye yelore kangi bamba naye klisa kufunda na maintenance 16 mm kamukamate kamusukume kamufunge maribambe yo pascal kanzene junior baluti maribambe yo tala bango bakobamba okende pena na banzela wana pena voilà po babiloko ezalaki mpena ebele oyo osala déjà ya kobwaka mais tellement na soki ezalaki choc ya maladi singa mpona vanda mais na minute oyo oki poumon ezongi normal poumon ezongi normal bayaya bobongama bamasa donc nalobaki tout l'animateur wana problème nanga parce que lipiro nese aye sikoyo baanimateur mpe babimibimi ebeli nde toza boye tokocomprendre lisusu te baleki tellement ebele baanimateur po babimibimi wana yo ozobanga teke na terrain moteke kocomplike yo mpe po babaye na bamai mosusu ya sika bazali okobanga c'est trop dire koso okobanga me na bepoka babili kitota bazakobwaka biso biso akobwaka boyobwaka epoka babili bamona bazali ya bawenge biso biso na bokesi na biso ya bakartier tozakobwaka ntango soki bacline bango biso elesa biso mpe bambongo
bakia basele yango ezalisa biso bambongo soso kobanga me tobanga te mais pour le moment kobanga c'est trop dire bayaya minute non moto abangisa namona moto abangisanga te namona te oui namona moto abangisanga soki tali boye po moto bamukalaka na mwa ndenge na ebimeli na ye na makambo nde so ovandaki mpena boye baanimateur ovanda mpena otali mpena le terrain ovalaki na mai mona oyo ekozala na te ngai naza na ekole ya kaludisme ngai naza na ekole ya tuti kaluji so okiti tuti kaluji omona ba cnl banzela na ngai yango wana omona ba cnl so ye mpena moto tokendani ye mpe banzela ezalaka brigadier sambati mpe voilà na sukuma na ekole na ngai yango wana naza ekole ya badesanisiti na ekole ya bapremière fois ya tuti kaluji ba cnl nazomona mpe susu ba brigadier sambati mpe voilà mosu baje mpena brigade aobwaka eyoboye okowape mais nakobwaka ti mais voi ezali ezala voi ntango obwaka bilo linga mpe na bilo nanga nakobwaka ti obwaka te na balobeso kutu babwaka lobeso kutu abwaka abonga ntango olobi lobeso abonga elenge olobani lobeso kutu abwaka kasi ntango olobiki lobeso kutu abwaka abonga donc elingi oloba quelque part yo olingi lobeso tena ndenge formation oui na ndenge mpena ya aspect ya miziki ya bavoi ya belengi kivua ozo maintenir na musique ya Congo bakokompagne na lobeso te mais oui tigre mais wana eza wenge kombolela fode moto apesa ekoso apesa ete bango babenga yango biso yo mpo beta to na wenge te po wenge obeti mpe wenge tozala motamemanga na bosa mpe kutu motamemanga eza fe nanga arika mboma bango nasala teste na lasambati wana kenda mpenza ti epai de la forêt amemanga na maboko nasala teste na palais yabisanaka yakaka barep na lasamba amona yebi journée normal so na podium so bato baza kotyanga piosa neti komemanga bango mpe ntango bazokoma makambo na bango babelaki maître ninja kotaki boloko puis arika mboma mpe azalaki mpe malade so bato baza balisu nanga mpo bakomande na place oyo nga azalaki bazalaki mpe kosouffrir yango namonaki makambo ya kosala ntango générose alibongai mpe tolingwaki ensemble tokiko kosala open power na générose kangaso donc nsima te eza makambo ya miziki eza makambo ya miziki eze générose nde boze na générose mpena na kinshasa ata concert moko obetaka oui tobeti baromeye golf tobetaki baromeye golf tobetaki baplace ebele tobetaki na biso mais elo ezalaki baplace ozala mais oui je vous dis la vérité bakermes tobeti na bakabine de santé babandal partout baromeye golf oui nalolobela nde plein bokobetela bino me plein la musique mosusu ata plein eza te mais bayoki bobetaki bapesi toza kobeta vraiment bato bazalaki aime aki na bato mpe baza kolanda ye mais eloko etikalaka ake eloko na biso tosalaki ekanga ndeka intere surtout solana lobia po yo wana monde ya musique oyebi mpenake musique wana ndenge yalaka esengaka mpe droit donc générose mpena wana bwana yele wana yebaki ye mo ayebi yeso aza na bwana ye akolobango te ye mo ayebakolesa mpe kemo makambo mo baplain mo banini kote baplain vraiment ta toza korepete toza komonaki azalaki eme bato baza koya kokota bazoya bazolanda ye bazosepela mpe na biso mpe bavisite mosusu eyebani mpe wana donc tokie mpe tozonga mpe visite na biso eyebana mpe wana malgré tout makambo yango pene esimbaki te nabiki efe aza na ya silo ezopepaya so makambo mosusu ana silo tamamona mpe babilo oto otya na facebook tozomona ana silo prepare ntango chante ya mbala oyo bonne chance kaka na vie na biso mpe voilà quoi mais il faut obengaka tosololaka na biso whatsapp tosololaka na biso aza problème ayebi taka oyo azali soda aza kolala na ye alamoka na ye so omonike soda moko alongwe na place oyo oza akikote moko seke esimba te faut kobongisa sikosu na minute oyo bayebiso opesa conseil pa générose moyebise soki napesa conseil pa générose vie nanga ya jeme nga garçon vie entourage ya bien kaka babiro ya bien epuis bato mbongo mpe babakisama kaka po bango nde bakosimba bao batikani posoza na mwa 2 mois 3 personnes oyo basoutenir bapeti na yo ezala normal donc entourage ya bien vie promotion musique kitoko baclip kitoko promotion
Voilà, je me rose ce n'est pas des plics pour moi. Ni ne coûte pas des plics où il va nous en ramener pas généreuse. Voilà. Au moins, ok, c'est tout ça, il y a un mot. Tout ça, qui n'a pas généreuse. So il y a des plics, il y a ma casse les sous. Et pas pour moi, bien sûr, ma campagne est bien sali, mais il y a bazar, tout le temps, il y a aussi, on a pas le mouvement, on a pas qui n'a pas ça, ma campagne n'a sali, le mouvement c'est bon. Les plics, c'était l'idée encouragée. Donc, aligner un moussa, aligner un moussa, et à ça, on va j'ai attends, tu veux péter la casier, aligner boulot, mais il y a pas qu'un casa, un nègre boulot, il faut le foutre. Donc, à la visibilité, il y a bien un Zemmour qui Congo, Kinshasa, Paris, partout, et bien, voilà. Le temps où il y a des ministères des plics, un Zemmour, Marina, et bien, chéri Congo, Zali, donc, il y a beaucoup de tout. Si vous entre Binomo, la rapport, il y a une génération au moins belle. Tant que tu Fabrigas baobeba na bina filé comme penati ko filma ba défaut ya ba nzoto elobela bon soki bato mibale omoni ke bazowelela kombo se bayebi biti na bango bayebi toyebi yango misa kolonga mpe balide akokende ye moa doni akoloba mpe oyo asengeli koloba mais ya kokoma ntina kati ya bafin fond koloba makambo ya ba se bayebi banelo bango bawela mais bango bayebi biso tozala te yo za musicien awa toyambi pasteur te soki pasteur tokoka to balotuni makambo yango nalobike bango toyambi musicien donc totunu mpena makambo elingaka na musike bango moko bayebi soki ezalaki explike biso nano bango bayebi mais yo oza musicien fo yeba mpe eza nini nzungu na bango ntango bande kola bango biso ozalaki te tomonaka nzungu na bango na solo to na ncunga to bato bazolia ntango bande kolamba nzungu na bango tozalaka te nao nabeta na okesa Fabrigas te nao nakenda mpe na okresela na bina fili te mais ye aza parmi batete oyo ebimi epai ya Fabrigas soki tata na mwana bazowela eloko moko seke problème problème bango bayebi ntina oyo eza kati na bango wana mpo olobi babetaki ensemble boto jusqu'o Robinho na Fabrigas oyo babeta mouvement moko te baleka mpe na maison Robinho bazala na Fabrigas baleka na maison Robinho mpe ba na maison baleka bango mibale na mouvement ya bato place wana balamba nzungu te mpo mouvement eza ya bato nini ekosalaki bawela na bande wana ekoma ti makasi mpe na nde wana bon bino mpe nayebi te bowelaka nino Robinho omondegu yo na mayeso owelaka nino mampe owelaka toyebaka te ka bolobaka batv bolobaka botoyebi mpe te betaka bagénérique no nde esimbaka wana esimbaka kaka mayeso mpe koba kaka ata bamise baokima yango mpe te mpo oyebanda apana o te mais voilà quoi so Robinho na Fabrigas nde naza wana ndenge ozotala Robinho na Fabrigas so bayebisi oyo bon na deux mouvement wana préféré wapi na deux mouvement na préféré wapi bon pour le moment na préféré na pa mutu na te parce que na dana mouvement nazobeta eza ba mouvement bato bazobeta nicho na préféré na bango mbaye na préféré na mutu moko te soki nakomaki na besoin nde kozala okende mpa na bango wana nde na préféré mais pour le moment na mouvement na préféré voilà bandeko baolanda biso toyambaki ya bino Dipirone Songanzila bon ouais bon toutefois na bagroupe na biso mpo banda bamusike nazalaka toujours en tête nazalaka remarke mutu moko yo mpena Songanzila atututo etikala mpe mbala moko Songanzila ok nde tosala boye nde toke boye nde tosala boye ka oyo naza koloba yango mpe ezali kopesamela yango kombo mpe etikala nango Songanzila soki otali mpe ebele mpe na kongo Songanzila ezaka nga moko te
bato ya bango basomanzila bazali animateur bon nesi na baanimateur na yebi te animateur asonga nzela nde yodi nga nde songa nzela ko na génération nanga songa nzela eyela oyo mpe na motuke un jour osala carrière solo kofonctionne na ndenge na yo moko eyela oyo mpe na motuke wana pena ezala obligatoire mpo avant nakoma na bokreste ya bato nga mpe nazalaka na bokreste nanga na bamasanga nazala kovole na bango mpe très bien bon nakini ya mpe na masine nasala yango na baprovince mpe nasala yango eze na kikwiti nasala yango na bandovile nazala natika mpe bokreste bamisien na mpe batikala kuna na kikwiti mpe natika bamisien awa mpe ntango nazalaki naza na kina manebe na bayaya yango esengaki nakota na nateka na façade après nde tokoyeba mais eza mpe souye na nga un jour nazala libera na kati na mboka okongo wana eza obligatoire so na bavie nyonso babimi so bayebisi bo so banzila lelo okosala featuring opréféra osala featuring nana bon selon nzembo ndenge oya balibere eza kapasité kaka ya nzembo soki ye okopona moto oyo koyemba bona motu ozala motu te koya nojo baza déjà baza nakotanga bango nyonso awa te mpona tosali na featuring na bango baza oyo namoniki oyo nakoki kopona te nzembo soki na voix na ye mayele na ye epesa elengi bayebele ti nakotanga baoyinanga pamo balibia yango oyininga pamo natanga eka ye natanga bato mosusu te pe voilà faire cher de poule akotalaka ye otala fali pupa mpona yo na bango mibale wana moto azodéfendre congo valablement kozala na bango mibale bon nakozala contre ou pour te Frère Gola c'était grand chanteur mboka okongo bato bayebi ya ntakoboya aza te asala fierté ya congo fali pupa aigle moyembi monene asalaka mpe fierté ya république démocratique du congo donc bango nyonso basalaka fierté ya musique ya mboka na biso congo te ozodéfendre pelage te soki totali mpo ekozala mazembe na vite me ekozalaka moko akoleka oyo bilanga oyo savana oyo sava te bango nyonso badefendaka ozokima mutu aza na to na ye oyo apesaka oyo ntango mosusu oyebisa lelo nzembo mpe esali succès ekitia mpe oyo abimisi esali succès ntango oyo oya susu tozosala kaka boye mais bango nyonso badefendaka musiki na biso komo olandaki album dynastie oyo dynastique déjà nazwi temps déjà ya kolanda yango banzembo moko neti générique déjà mpe nakitu nazoloba nde bayaya mpe bazotravaille babosi nini ya sika nini ya sika bon eloko mona okoki babeteli napesa monu passage mais eza kaka tobakake tozongelaka kaka donc oyo tosalaka tokuta yango déjà yango tobakisaka kaka na baoyo biso tozalaka nango et puis na ndenge ya rumba trap les padres rumba trap voilà tokomi kokende malembe na lisolo na biso mpo tokabwana mpo dipirol bolobi oza na concert jour vendredi oyo toza déjà awa na nsima maison communale tokobeta awa na kombobora mokiminga vraiment mais na nsima maison communale na biso oyo ya kalamu tokobeta wana keramisi mo ezosalama wana tokobeta vendredi bolobi da tobetaki déjà na mimosa na ndenge ya mai kuna et puis mingi nyaka mosika bafanatiki lo babinzoya à part kozala pa pomba déplique nazo préparer pesa position wana eza album eza penaka single donc pesa position ezoya bana kini partout au rolanda émission dipiron sur nzela 712 nabiki pesa position ezoya so bana ba pesa position
pour tout le monde il faut faire sa position ça on est déjà ils ont bêta t'as vu que sa position il faut faire sa position parce que ça qui on peut dire la position ça qui au chien et ça la position on peut savoir la position et zoya bon avec force il y a vraiment la kimi penamba pour la qui ça va faire dans tout au basa di banda na mbena les coachs ya ba saper l'équipe ya sap na kacha Paris ya mira les corbeaux les renards Dropé Manuel depuis Paris ya mira les corbeaux les renards papa na héritier ya mira les corbeaux les renards na kimimba na Londres na moni bongo ya Edi Kifuka na Londres Gabi Malela le boss Gabi Malela na Londres na bisibino pe moto bigi pesa position ya nakata Paris wana pe na mwiso Junior Baluti Bagesta yo yebi pesa position esa koya vraiment na mwiso susu masana DJ Control Musique le grand Jogo Golvi Bakwa le grand Jogo meilleur guitare na génération na yo Golvi Bakwa na kimi susu mbangu susu na mona bongo Hiroshima boutique d'habillement avec pesa position isolée on a que tout l'animateur ba na problème parce que na sina zongi déjà énergie zongi à gogo koleka ko ni na zaka liboso on a pesa position isolée to komi okende koshite na émission na biso est-ce que to notamment couleur ya pesa position te mwamba mboko te wana za bilo za un peu moins c'est que maintenant bio obeta mshezani to yo basi ni bayena kwange basi bayena dendo ale tina kwamba nayo nzetsa katende ndonayo mama tina kwamba nayo sasa ale badia malile bidorma sasa ninyadra bidorma muchambu na badia malile mama muchambu na lenye ya Kongo Central kuna benga na muchambu likayabu ni bali bayena kwange ni bali bayena kwanga basi baye na dendo basi baye na dendo ni bali bayena kwange basi baye na dendo espere tabu mama ezra sayena dendo ni bilona yena kwange et compliqué notre place. C'est simple. Ni bali bayena kwanga basi bayena dendo. Beto ya lelo ngena biso bina ko bayena dendo. Je to ya na kwa. To kuta na pila kapela, to kuta na victoire. Ni sosali ni bali mtoto. Ni bali bayena kwanga basi bayena dendo. Jérémy Malamoyo la musicien va compliqué donc vraiment il va bien la yoki bon j'espère que baoya na bakona no baoya pe la bo no so ya modeli voilà Maxi signé na mo préparant sortie na mo za pour quand on a déjà un producteur ou deux autres ba manager ceux qui aux autres babo moment ya autre ticket l'espace au voilà au solo ya ouais vraiment merci beaucoup makambo tout ça parce que ils ont déjà makasi 100 tant que prépare makambo tu ba déjà objectif fini toujours qui ni nango nasa mutu nazape na posa ya ba soutien nazape na posa ya ba conseiller ya bien on s'est signé dans la date nous allons prêter mais nous avons 4 studio on a déjà travaillé, on a déjà la première partie 100%, déjà on a combien à 20% déjà où il y a travaillé. Tant que vous avez besoin de sous date, il y a sorti, il y a sa position. Il y a signe, il y a sa position. Mais vous voyez, il y a bien des suffisants en 4. Donc, vous savez là. Il y a un bédé de mingi. Il y a mira les corbeaux et les renards. Ya mira les corbeaux les renards mobali ya munguya na Paris donc elamba ebo ya nzoto te mobali la catégorie ebiselanga pe basingi l'équipe ebiselanga ba trésor ngando ya mira les corbeaux et les renards toujours collection toujours hein il y a Edi Kifuka à Londres
nabiki pesa position zoya Junior Baluti Bagesta kaka Paris nabiki pesa position zoya nabeli susu vena ngai préfet de Paris Pierrot Mouteba Gabi Malela vraiment nabiki pesa position zoya avec Fox nous recevons tout ça pour ça soutenir artiste et Dipiron tu vois la page dans la Facebook au Betara Dipiron musique bon écoute à ma c'est ça na ndenge pe à WhatsApp ou ça pour ça resula ba binga ba pesa ba conseil na bango moralement physiquement financement ba binga na plus 243 89 34 54 501 voilà, plus 243, plus 243, 89, 34, 54, 501. Donc, Dipiron, artiste, et Nabino Azarona. Esther Tabo, maman, il reste bonne chance, na yo, Nanzela, aujourd'hui. Et puis, DJ Control, musique, Jogo, Gol, Vibakwa. Makambo ya moyo, donc makambo ya moyo. Merci na fait na tenka. Merci fait na tenka pe mkongo ezo ya to 16 mm tonton mwita. Donc tenka vidéo. Merci na fait na 16 mm. Ba yeso na pression mbote la bato occasion kolanda biso bandeko nyonso na boyo tanga bakombo mais la série la DMC namba depuis les États-Unis il faut soutenir ndeko oyo. Djibouti ezali Dems Ndamba epi Zoé Kiambi wana Zoé Kiambi na kati ya France na pesi mbote mon ami les petits Manzambi na pesi mbote et si vous allez vraiment Dipiron moi logo moko pour na bimana poto kabwana biso vraiment merci pour la merci beaucoup vraiment pour bana kini basala nini basepela alors OK na bino wana matina ngomba Jerusalem na beta kibino morota bibirone somazila na yeyo na beta kinde morota toke morota ye morota morota ye morota bebe wawa bebe ezase bebe wawa bebe Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Coco, toujours imité, mais jamais égal.